Capage TV. Mon compte va wangi la place au Vandi. Ou bien tia Bible au sauté yango. Ce qui yo pesanga mbongo tenga na fingi la ka ofere. Mon compte va wangi la sauté Bible, sauté Bible. Bible zoloba chaque chose à son temps. Mutu abomina munduki yepa okufa na munduki. Omoni batu oyo tindaka bango ba finga fere. Omonde lele ba lukeli yo. Yo kanisa ki 54 visées à protection ya makasi. Bango ba otika la kana attitude ya ko fingela ko ofere. Lelo manika za wapi? Opanzi. Na panzi. Keni pia na za wapi? Na panzi. Demera za wapi? Na panzi. Migenye maza wapi? Na panzi. Ozomo na lirango. Mon frère, nano salibe mission tena Capage TV bi bazo zeluya ko sala mission mon konta ba wangila. Oyele loko ni ba beba na demer. Po demer e ko bimisa salité na miso abatu. Demer félicitations le kinangai. Margot ça no loko moi qui zengi demer mais. Wa ba bekindo kinaoka. Ah. Nanu na envoûté batu te ce n'est que le début. Le loke na zawap. Je suis à Panza analyse. OK ngote. Te visé sinazwaki. Visé bimi déjà. Visé ou tu bimate. Hôtel clip à visate. Oh, hôtel clip à visate. Wenge 4x4. Et ça là une équipe A, une équipe B. Ba faire bazala équipe B. Ya wenge 4x4. Bazuya commenter malembe. Tant ba eko sala wenge maison mère. Papa wemba eko ganga le petit poisson deviendra grand. Kutuba wangila. Ah ndekunanga wana bumwana makasi. Est-ce qu'on fonde pendant la bande de l'école? Même une école tozoloba, première A, première B, première C. N'est qu'on comprendre et tes problèmes na yo tes problèmes à confier l'omide. Na quartier la terre bozaka une équipe A une équipe BT. Maman na moni batu balaninga na matanga misusu bazwe bisanga papa transport ozonga ezatenga bi okomia wandenge nini. Fala ko yana yote. Oye o matelinga dérangement. O matelinga mutu. Ndoso mona tanga komi na date ya publication jour matin ko bima na bombe libino. Toloba ki 2024 mutu nyosa folo ngana mukritika terrain. Abala groupe nzela maluku yango. Na Ngamanzo. Ngamanzo. Mapangu moko batie na prix mama na zengi ya kuluku. Abordable. Soki ngamo na zena makokinde na sombi nyonso. Et puis ba prix ni batie ni biso. Ah. Bazo tia ba prix lokwa na tango akala. Ba exagéré. Et puis awa soko sombi oza suna problème na bourgmestre te bochaka te titango roinda na suka poko sela bandoki ba frena bino air yango otoloba kite courant ezali ozomona ngambu te ba terrasse courant eza mobimbe puis ba parcelle eza cadastre tozo continuer ko laksa bino bola mo pe boboto ya bala groupe ndenge zo laksa bino bandako awa na métropole D quartier Mosolo. Donc à bala ça c'est Nzela kitoko Nzela kitoko blagité antenne na ngoto moni kuna. Oui. Et puis bande ko saka 20 sur 20. Ah 20 sur 20 kara. Ma ezali bo mona forage ma écoute yango wana. Kala forage mai. Ma yango wana. Courant ko lo bati. Kazo panza na courant ko to ekenda te. Courant ko to ekenda te. Awa te suna bala. Na national numéro 1. Tikabo. National numéro 1 yango. Macadam yango. Lenda. Ah to ça na menka. OK. Bino mo botal. Ba bandi déjà. Ba bandi. Mondenge kamezo ki tababiki. Ba bandi déjà. Ah déjà ba parcelle zo somba ma wa. Parce que awa ba tcheli bino ba prix bien. OK. To lo ba comme ne bandeli ba zo ba tiaka ngote mais ce que comme na quartier ba ko pesa réseau comme trop tard. OK. Ba tu faut pas comprendre ka ma beleza base ko pesa mutu raison ya ko na cacher libela. Oyo ba somba ba nani bisoto somba te. C'est ça. Na bala iratakate ko somba di ku ou bien ndamunda ba prinyo so eza Olanda via moins cher sur matanga mvule beti bodindi na saka na centre ville mais saka mvule beti som to fungoli binonyo so monde entier aiza makambo molimo te nzoto ndela la kananda c'est ça mais saka butu Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Capage gamme de beauté et Rude Beauté. Bateau nyonso balingi tellement bango ezala 4
kalokola mwindu yango gam oyo ata bébé ya opakola mafuta na biso pe kitoko oyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso ta mpona kobebisa monoko te grete ya beauté ayebi biso oyo omonaki batashe moko esali ngai ya mwindi grete atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergique te donc nyonso eza naturel omonisa grete beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo batango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe ya bapakolango nazo recommande bino bagame ya Ritz Beauté bozala vraiment likolo na tingami kaka na Ritz Beauté. Ritz Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Ruth Beauté. Pasta boni. Oh, on s'est depuis Erninia. Ah, capable pendant la découverte bio herbe cacao na komi fa. Sika boy. Oui. O ebi milo e sala na nzota bala mibali. Na biso na koma ki no bati. Basi na yango makambere mboka remontada. Ya ko remontage penza. Yo j'étais capable mais comme ko pianga sa. Pasta ndenge za boy pa bana mibali. Et sukola ba rein. Et zong ça force. Yango na yebaki. Et lo bata diabète. Et qui tarato ya sucre na kati nzoto. Tika. Et traitera bloko ebele. Bio herbe cacao oyo. Namona mona muté. Eza na ba traitement ebele et pas la biso basi et débouchera ba trompe et ça la rappelle que sucre diminué ka biloko ezo sala na kati ya mobali na mwasi pe. Oui, ba règle douloureuse. Koniata. Oh, na melango tonga pourquoi? Na uti musala na za nango. Et biso bata birobo. C'est que vous êtes douane na banda. Makala. Yango papa toujours en forme. Toujours. Papa chindeni awa watintuka toujours. Au battement na kati ya bio herbe cacao. Bio herbe cacao. Vraiment balandi ya Congo partout dans le monde. Omoni secret ko pesa nzoto kolongo no. Mobali o mwasa zo réclamer ka kancho ko mini bambanda libanda. Utika bio herbe cacao. Olanda bilanda landa. Biso bata ba siko to melaka secret chaque fois. On a misu. Misu tout. Yango. Bio herbe. Kapasha lobia ba douleur ya libumwa baba vente ba wapi na ba rein nyonso tika circulation sanguine nyonso bien et traiter rapidement les os circuler makasi bien oya koyoka biso trop ba AVC yoka makam yango des autres traités yango base on est tous livraison pesa partout monde entier partout na monde oza na Brazza ba numéro to okoma oza na Irlande oza na États-Unis mayanga ni malamu lelo na landi dadi na nenga subasma lelo toza na nenga subasma bomoni ke mopepa kitoko na nenga njili ngana ninga koya koto po inspiration za la mwa bon solo mwa car oluki pe dadi ya ye ndeti bo na jue brisque na jue pe na brisque azaki kuna pongi na bité to biso to ba guerrier le 8 mars omoni tene na lati na bité dadi amona ngapena libaya quand même amona ngapena ba libaya ra na nenga le 8 mars moto ansamba moni onde. Non, ça va. Et... ça va. La carrière est bien. Non, ça va. Au moni, moment autoza. Ça te calme. Ah, maman Kapachula. Ah, t'es dans les lieux, ma belle. Condoléances. Merci beaucoup. Ok. Impossible. Parce que ils ont une famille qui simba kisi. Ils ont une famille qui simba kisi. Mais beaucoup là, pardon? Oui, toko la capote aux élèves biloko fraîche. Ok. To boyi na biso ba biloko na bango oyo ba mbule sali kuna na ba mboka wana biso to yebite to bana kolia. Ok. Biso to lia ka soso ya Congo. Wangila. Ok. Mbika, mayebo. Dongo, misili, matembele, ndunda, pondu. Ozomona ke eleli wana ekoko garder yo.
c'est-à-dire akoka pe lisu ko leka ba ajuana mais contenu ya ba makoki. OK. Nde sali ete yo yebi ba famille tozobota malelo. Il y a beaucoup de réalités dans kati ba famille. Moi to ya ko bimisa ngwa na ba télé ezate. Na lobi lisusu merci et Mama Kapashi likambu ya matanga eza chose facilité. Si. Na bet na sala no be monsieur belé na bisa ko Mama Kapashi. Ngai pena na famille na nga na domaine ya kokufela na kufela te. Ezala ki kokufela ya munene na kati ya famille to kufeli icône. Mama Kulutu wana sali musala ya munene parce que na kati ya lupango po yo yakate nano yate na lupango na biso famille to sala télé réalité. Tuna ba collègue na yo o ba ya to sala télé réalité. Ngai banana yeba mama wana na botami plus de 50 ans na vie ya malewa. C'est-à-dire ba maman ba boti bino balamba te soki komi pokwa ya moni pa na bino moto pelité boya ko zwa 4 bulawa. C'est-à-dire ikoni nda kufi na kati ya famille. Et ça na ba maman mususu baza ba maman ya ko négliger te. Yango moni nazala ki vraiment concentré na silisa na kokunda mama et Mama Kapashi. Merci pour na contribution na yo. Et ça na ba to ebele tozo sala na bango musala oyo ba bossa na kanatangu mukie. Toko koza na ba guerre d'esprit, toko koza na ba problème. Mais na moment oyo ki muninga za na moment moko difficile. Ngana yoka masolo mususu ba kanyinga na kasho. Oui, c'est bien. Kasho pesa moko ya ba punition. Mais après ko pesa mutu punition, yaka mona ye. Solo la na ye. Ce qui ya ko sunga ezali sunga ye. N'est ko comprendre que na monde internet et ça na bato bazo kangila bato kanda ya mabe et puis baza ba inconscient. So ki akangi kanda akangeli yo penza TV mobimba même ici na ba matanga mutu ayate. Ozomona? Non landa. Ndena yango wana merci Mama Kapashi na contribution na yo. Kasi ezalaki pe kaka yo moko te oyebi ngai babengaka nga mwana ya initiative plus OLK. Merci na mama ni mama initiative plus mobimba ndenge babwakelaki ngai na musika ba condoléances na moi contribution ndenge ezalaka kaka. Merci mama nzambe na biso abombaka yo a continuer ko bomba yo. Et merci na mon grand frère Aimé Ponda Dollar Boss asa bien tanga yoka ki dadi akufeli asalaki quelque chose alobi ete nazolela na yo me na musika me ezosenga pe makoki. Merci na Rombox Yannick Kinia, acteur à mbongo, acteur à filmer, acteur à mapangu, acteur à mituka, acteur à bilamba, yaza acteur oyo akufa kate asila kate. Yannick Kinia Rombox tangwa yoki dadi mwana changu ndeko na nga changu akufeli azangisa kite ko pesa nga ba condoléances pe ko tindela nge logo ya ko kauka na chana kati ya matanga. Merci lisusu na la joie qui tenge Vision Travel. Agence de voyage ou kangi masolo bango pe ba cheki contribution na bango pona dadi akuna Mama Kulutu kitoko et nazar reconnaissant et pas na bino yawe nzambe tata pambola bino na musala oyo toyaka ko sala liboso na bino et to pesa sko ba congolais mbote o bazota la biso ya mbote na esko ko féliciter yo parce que nazo mituna yango o nazo mona peme na ngai Mama Bimpendu Mama Loso Tombili Abel Ebakata 7e bagarre Ixili Peshanga Sila Bisalu Belvi Tonani Nazoya. Il faut nazala respect na ba congolais bazota la biso surtout bandeko ebele tango ba moni na publier ba lobi Matolo Pro Max biso ba to télévision to koma na makambo ebele. Je vous salue tous les Congolais partout où vous êtes. Vous nous regardez dans ces moments. Je suis avec Mama Kapashi. Frappe, non, j'arrive là-bas. Je viens. Bande konanga ba Congolais. Moko na moko azobika circonstance te Mama Kapashi. Moko na moko azobika circonstance na ye. Et circonstance oyo azobika na tango nanga na yo moto yebite. Bao bazobela awa na mission Kapashi TV to souhaiter bino ba bonne guérison. Bao bozana matanga ngana Mama Kapashi to présenter ba mes condoléances bisika biso mi bino mokili toza ba lekinzela. Mama Kapashi
lelo na confirmé mokili toza ba lekinzela soki oza na ndeko na moko ya mobali to ya mwasi nzambe apambolaki na mwa mukie mama Kapashi komona ye mabete soka ke na pompe funèbre ke kotala ba priya ba cercueil komona ye pe mabete soka ke cimetière ke kotala priya libulu na ye parce que un bon mutu ou azo raisonner azo réfléchir kitoko faut ye ba ko préparer déjà place au ba ko tia ye pourquoi na ba famille mususu bazaka na cimetière na bango ya famille basomba mais lelo na Kinshasa comment mabe bazolo banini c'est que yenda zana posa batu basani bakufa basila na famille mama ozala na posa batu basila ozala na posa batu basila te ozali banga na mokili te okolekana. Merci na président mal à l'aise groupe 565 mon président Elias que le bon Dieu te bénisse yaza muswahili munde konanga otosala kana interprète vrai prénom na ezaka Elias poyo lulu aga mutu na kombo na moni ete meso luli kombo Yé Elias nga aimé. Merci na président mal à l'aise. Na groupe théâtral na Mobimba 565 na pesibino bambote. Bazo le kanaba différents chaînes ba osala musala kitoko pe bazo ningisa Congo oyo naza toujours reconnaissant. Angali banga yo kanda ye. Ye ema koma soda. Ah nzambe na ngai. Voilà, l'actualité c'est belé. Toko simba ebele hein miziki babiloko ebele belé OK bien habillé maman merci toza na mois de la femme moi si oza na conscience mutu ezo sala éviter kola mikolo yo éviter jipe mikolo yo yemo kwa zolata kitoko pa zolatisa bato tala ninga vani na sanzete mupepezo kota na mapeka na sama kolo na wapi pour ozo sentir que maman na santé maman liputa za bien oh liputa na robe oh mais femme africaine to ba femme congolaise partout otambola kato e baka bango na liputa oyebi tangu na mono na liputa bobimisi aspanani ya mama bobila dawa ngai siko na bimi mobutu. C'est-à-dire, on peut se couler y a ba femme responsable de la République. Si. On peut se couler à kitoko. Bande ko basi. Batika kola. Na yebi bien na quartier na bino, bosa na bino na ba couturière ya escroc. Soko pesi elamba tongela yo. Ozana 30 jours. Ozwa yango na fete c'est l'équipe obundi boswani. Omoni mama oyo andemi responsabilité. Yako somba, c'est-à-dire yako salisa ba maputa ba robi facilité na facilité soko bengi livraison à domicile. Ezali okomona mutu moko bazo benga jo mystique ala tala libumu yewa na zuya yeko tikela livraison à domicile. Voilà Mama Kapashi toko solola ebele parce que nazala ki na soif ya koloba na ba télévision mais okoloba ndenge nini po kufeli mama kulutu et na moni makambo ya sika na matanga na monate sika boy ndeko nanga mwasi c'est que on a réfléchi ko kufela na Congo eza punition oyebate soko kufeli yeba ko zui punition oliesa omelisa eza pe na batu mususu baneko luka place okende congé congé sikoyo eye na ninga matanga oyebeza na ba famille mususu bino boninga bobimisa bokunda va me batu musu na mitema ba loba te me ba na posa bo umela po ba continuer kolala libanda ba mela ba café ba lia ba mela siko yo pozo tala ozape mutu muneno yebani batu bazofanda wana libanda esoko tika bango ndengwana fo pusana opesaka mwa mukie balambaka balia kati mikolo ezo pusana nde yango mona za reconnaissant na bato ba soutenir nga tango ba yebi ke na kufeli Mama Kapashi mutu tala oyebi na opesa ba congolais conseiller totika ko encourager bêtise na matanga na yo soko kufeli mutu aye na contribution te ndeko na nga tchali kamona litoi ko sombela ta koka ya 2000 te oyene lokote pourquoi linga na dépenser belé nengwana mama na moni batu bala ninga na matanga misusu bazo bisanga papa transport ozonga ezatenga bi okomia wandenge nini fala ko ya na yo te
oye o matielinga dérangement o matielinga mutu ndo so mona tango comme na date de publication jour matin ko bima na bombeli bino. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours. Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090. Ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Le service d'éducation et de formation limitée ETSL recrute les étudiants vivant en Angleterre et dans d'autres pays pour étudier dans des bonnes universités en Angleterre, avec des services comme le cours d'anglais d'informatique gratuit en ligne de vendredi et samedi de 17h à 20h, heure du Royaume-Uni. Le cours de tutoriel pour la gestion d'entreprise, business et management en ligne. Désormais, opportunité y est. Opportunité dans ma famille nabino. Papa, maman, aux en bana, aux en besoin de l'anglais gratuit en ligne. Na Zoom kaka au côté, au s'intégrer, au commis mbarama repé kolanda ba cours en anglais. Et puis ouverture totale pour na bateau balingi, batangi sa bana na bango, pe bateau balinga ba continuer ba cours na bango en Angleterre. Londres fongoli ba porte nango. Soki ozali au fandaka déjà na kati ya Londres, inscription eza gratuit. Kaka na agence na biso oyo bozali komona, oko contacter bango ba numéro eza wana, o s'inscrire, o inscrire mwana na yo, o sengi bango privilège ya ko contacter ba université na ba option nyonso lingi mwana na yo sala olingi okende ko continuer master olingi o évoluer na Angleterre porte yango efungwami tenter chance na yo en tout cas na mbongo mingi te mwana ya voyager mwana ya koti université atangi pe azuba books o ndenge kaka tolingaka opportunité yango eyeli biso to sala nini contacter bango okozwa nyonso en bonne et due forme. Notez bien, une cagnotte de 350 € est donnée pour chaque étudiant recommandé enregistré à l'université. Le bureau et centre de services d'éducation et de formation limitée est ouvert le lundi à samedi de 10h à 18h sur 252/262 chemin de Romford, 713 Maison Calem, 7e étage, établissement 7, 9 HZ, Stratford, à Londres. Na bombaki. Ah, on salait non peu bien. Na sali bien. Na mi pe misi na nganzoto. Na lobi non, pas jusque là. Boye ko memelanga ça dit ndeko mwasi. Ezala na famille wana obota mwana bokabwana. Soko suya matanga ko ya maboko pamba te. Te faux contribution. Biso to lobaka boye. Na biso ba Congo. Oye na 100 000 francs au pesi biso. Muge tubaka. Muge tubaka na ki Congo boye. Ngeme kuza na 100 000 francs na contribution ya kuziga matanga. Oui, on le bien. Kozwanga mwana mugede. Continuez. Tango yena contribution na yo au pesi 100 000. Na mbongo yo pesi bako kata 30% lokola 30 000 francs. Il y a dépenses na bino bato boye na mbongo. Si c'est arabongo. Oyene loko to lingo lianine. Olingo melanine.
Osomona. Mais ezala ki facilité. Mutu azolo bake kulune sili na chango asa muyibi. Ngai naza 4e parcelle na boulevard Munene, lupangu na bisu ya famille. Eza 4e parcelle na boulevard Munene. Et puis naza tout près na kan ya Munene Kanseta. Et puis naza lisusu tout près na aéroport Anjili. Mais maman chaque jour na matanga na mema bat na hôpital o ba kuluna ba pasola bango mitu. Nzambe na likola ndeko nanga mwasi. Non, c'est pour nous. Et comme il y a ma. C'est-à-dire, naïbi te quel sabotage. Au moins, il y a une minute. Ngai penza. Ba salate fort, ba le baké. Ce qui peut être ton contrat souple. Alors, ba qualité à Kana. Nacho Bourgoumès à Gimbanteke. Ton Nacho Bourgoumès à Massina. Ba Bourgoumès tout basa na changu basa esprit faible. Ba c'est l'autre. Ah mais ta au bondi na lo babu à part tindi langa sko batumabe. Soko ça le logo te ba lobate. Soko c'est l'autre. Au moment ba biloko na nga ko lobat. Gouvernement bo pesa nga confiance. Parce que nga banana bo tema na bima changu te. Na ke poto na zongi na changu. Ba poto nyoso na kenda na ona lela anzame na zongi suna mboko. Na zonga na yebi changu ko leka même na mama. Na yebi konde na kang na tadi na yebi changu ko leka même gouverneur de la ville. Oui, yebi changu. Nenga za gouverneur de la ville a ko changa secret, a ko changa conseiller na matière ya terre ya changu. Kena tambola na achela ngaka carburant chaque jour. Tambola kaka na chango pesa ngaka ba information na gangela ba bugumese na téléphone. O sala ngo bien. Na sala oh maman. Na ba no kita ba kota mo kalina se. Na contrôler terrain, na pesa ka mo bugumese. Ah penza na quartier teli. Et kota ko kana miso. Tu peux pas poiler belé. Nazala le plus poilé du Congo. Ozomona maman. Massa bolongwa bongo bokotondi sabatoire, pardon s'il te plaît. Bo pantani kitaya, bo panza, bo zela on a TV. Succèsalité. Non, succès ça dona beja. Donc. Maman Kapashi, on lobe ko tokolobe nini? Te oyebi ke ba toko boma mutu moko lokwa to lobi mama matanga. Frère moko na Angola. Ba jeune fille na biso mikolo bazo sala makambo kitoko te. Ah na monaki. Na yoka ki li solo frère a ku Philippe Manteko Fele. Ndeko eko senga nyongo na ye. Obeleli muyibi. Mama Kapashi yoka na ibisa yo. Oyebi ke batu ebele ko sunga batu na Congo. Eza ko mi préparer liwa na yo. Oui, dadi na komo mona ngo. Majorité ya batu bazo sunga batu makasi. Ba ofinga makasi. Makasi. Sunga na calcul. Oyebi ke nga ba période mona ngena koma combattant. Na banda ko bundela Congo. Na yebo comprendre que bato na so bundela bazabe inconscient et puis bako tikalaka na bango ko lamuka te. Nga na bundela bino na kimbuta bomela masanga bola la basi. Lukuta na loba yango na chamu na zelu. Tika boy. Bozo boma nga pe na zo tala. Tika boy. Parce que maman, au moni problème en Congo, bato bele ba yeba kate. Yoka na ebisa lelo che loko na mutu. Na landa te peut bisinga na loba mbadio ngo distrait ngai yoka na bisa yo Makapashi omoni problème ya congolais problème ya congolais moni kande to la mukina tongo be 6 heures ko banana mwana 10 ans sina ba ya 50 ans na ba famille nyonso kotela te onga papa onga mwana obwe na bwe ko banana bana 10 ans tina âge 50 ans tocheka ville Kinshasa mobimba wana esenga nango priorité mutu alukaka délivrance à Congo na prière azana problème mental azana na problème mutu mama na ebisoka omonika soto siliki biso to silika mbala moko à même moment na zolo bateke kingasani basiliki masina basiliki te biso tout to lamuki na basi na mibali mama soto siliki 6 heures soto komi 10 heures mboke pe biso réponse te nzambe mama nanga nazanye na mboko yo tika boy nazo biso makambo ya solo o sololi parce que même na quartier soto lobi to sangana to zwa ba facture na biso ba facture oyo facture ye acheli biso facture ya mwa mobimba mais biso na mwa mobimba to suka akura 3 jours
Osololi. Ba mama to telema to kende na ba hotel mate. Kolo Yesu asekaka yo oza zoba. Yesu esa baya yo congolais. Na prière à combat na yo salaka amona ko ze imbécile oza zoba. Oza kizengi Yesu abaya caractère na yo. États-Unis ba telemaka. Oui. France ba telemaka. Osololi. Maman. Tozana histoire moko eza limité. So to fandi kabwe este te. Problème à est eza congolais nyonso. Halamuka. Même ou asa tina frontière na Mwanda. Même ou asa tina Lufu. Hatelema. Parce que moni babiloko yo na banda ko lobelango kala. Mais tellement na so ba menace de mort na tika na ngana na ngana musique. Oh, babeta ni vérité na Congo babomela kango muto. Tika boy. Pamusa. C'est que tout tika, on a ninga reproter na te. Koto na ko yate. So la pembe makasi. Eh, pone za boy, omoni biso nde to za boy ba congolais. Soto siliki na 10h. Poni ni congolais banga na eliwa po nini? Ya za no na azana 32 mais ça comme na bana 8. Ate la charge wana squat ko mama. Na ko sa yo to mama kam na ebisi yo. Nzame na likola zo kanga soto siliki Congo mobimba. Tous les 4 quoi ya Congo. To siliki à même moment. Bako zo kutu non solution te kimi sa quand même na ba konjamboka. Moni pena mo konjamboka mati avec ba kimi c'est non pays mosusu. Tika boy. Maman, c'est la vérité, c'est que je dis. C'est la vérité. Si ko esi nga pena na vandi boye na Congola zo batu ya kizengi na ko tomboka place batu ba 100 personnes. 100 personnes to tomboki, ali ba publier yango. Oyebi 100 personnes wana na chango ezaka 10 parcelles à pamba. 10 parcelles à pamba. Ozomona 10 parcelles à pamba wana esala 100 personnes. Allez, yo mona so batu 100 personnes batomboki nde bango batu ba trouver social kamona. Yango mona makambo nyonso batu ba marcher pour na salaire. Bazwa solution te. Pour na mboka bazwa solution te. Pour na est bazwa solution te. Pour batu ba marcher baza est suffisant. C'est mon français bazo marcher est suffisant. OK. Tozonga na mama matanga. OK. Oloba. Vina nga yango. Moi diambe kota tonde. Agene. Tolo bien kaka. Donc pour moi makasi. Olobe na tema ngoto olobela ka yo moko perdre na lisusu. Olobela non ba fi pona makambo ko kosela ba mpaka makambo. OK. OK ne ko belela muto zaki na nyongo na ye ya. Ndeko mwasi. Nzamba ko futa yo. Pe nzamba za na bomoi. Vraiment. Na Kinshasa lokola tozwa ba déception biso nyonso na domaine ya miyibi. Mutu akoloba ke ba yiba ya zate okozwe ba période moko ezalaki ona tutana yebo na mutu mbongo na ngelimwe ezalaki de doigts. Na Kinshasa mutu alinga koyoka komwa muyibi te. Même ngani na zabo na nga dadilité ya kana mais soki ba bele linga muyibi. Tolongo linzambala. Kobeta. Mwana ya muyibi même na ba konzi mboka tete mo konzi mboka fandi ba kokaka yango te. Ayebi ke soki ba bandika ko belele muyibi akoko so pe libanga na cortège. Oui. Maman Kapache, ba belelo muyibi. Eloko mabe surtout suna à l'étranger. Na mboka na biso ezaboyi. Soko sali accident. Même mutu oyo tout azalaki na tort. Mutu ka bako tumba, biloko nyonso bako bebisa. Makasi. Olobi yango penza. Ozana nyongwa mutu eko senga nyongo na ye. Obelela muyibi ndeko mwasi. Osila sonye. Natala ki ba photo mwasi ngozo mituna yango bana basi ba kata bango ba kamoto likamunini. Bible ezolo ba chaque chose à son temps. C'est ça. Mais kotala elongia ndeko nazo mituna question. Est-ce que va bongo la motema le kaka na kikulu na te? Po ezana ba conséquences mususu na vie. Et yaka ko ganga. Il y a des réclamations dans sala parce que ça n'a pas tout belé le ba bongo limitema soko ke ko tala penza vina ye ya kala ndeko na ngai. OK osolo liko to yebi république o bien maman ndeto zaboye lokuté za partout mutu abudin azoko sangaka na mbeli na ye mutu ya nini ya ntaba. Au lieu de 5 morceaux, à TP 3. Oui. Aux autres points. C'est HT3. HT3. Au Soumona, na place où Moutako yibate.
eza ba conséquence maman okomona boye okobelisa bana bazobela ozoyeba te bana baobela nini nga napesa yo mbongo ya 5 morceau tielanga 5 nga na frappaka na place esengi te na frappe te osololi dadi osololi na bilobela moko ezanga frein na comprendre te nde yango wana liwa na biso ekomama te nde na abona mitunaka nzambe alotanga ta ndoto nayeba ta ajo na kokufela na banda ta baorganisation mama aza moto babriske nde tolobaki na liwa asala biso surprise na peso masese mibale pasi te na peso lisese yango boye kolela ezali ngambo nalobi bien kolela ezali ngambo koseka ezali niongo ndeni Maman Kapache, je suis très intelligent. Nga babilo kebele yaka na ndoto. Kolela ezali ngambo. Eza lokola bokufeli bozolela bomemi nini ngambo. Fobo kende kokunda po ngambo wana esa nini esila. Maman Kapache, oyebi ke batebele basekisa ezala niongo. Nandeni. Akabelo $1000. Eh mutumalawe eza ngambo, eza niongo. Eza niongo batu nyonso basala bolamu bakotisa yo niongo yango wana babengi yango koseka batu nyonso basala bolamu bakotisa yo niongo yango na lobi boye ozoko pwane mawa ezali ngambu koseka eza niongo bo partager loko yo bo partager yango eza linzanza te linzanza te eza pena makambo ya solo. Maman Kapache, tango lelaka, nini lelisaka yo? Eza problème. Waka mwasa makambo toloba sort out na biso déjà mbata. Te, eza solo. Adidas Arena papa veut faire goal à mobali. Sikabo. Et puis na yeko comprendre et na République ya Congo musicien c'est faire goal là. Autant que la vérité, maman batu balingi garçon na makasi. Aza garçon moko aza très humble, très posé. Même si on y place à Zotambo, et que c'est pelissanga irresponsable à Zotambo là. Mais mon garçon na place à Zotambo là. Moi na moukié, agitation partout. Mon compte bawangi wana bu moi na makasi yoka question batu nié pas journaliste wana la té chapeau boyé. Na plateau na bango kuna place bachelongi na sima. Journaliste a posé aux questions. Critère nini? Oyo memelaki batu na yo na poto. Yoka réponse. Ngana za lokwa ba orchestre oyo te. Akabolo orchestre katikati amemi ndambu na poto. Ndambu atiki awa. Iski mukuta ba wangila. Ndeko nanga wana bumwana makasi Est-ce qu'on fonde la bande de l'école? Même une école tozoloba, première A, première B, première C. N'est qu'on comprendre et tes problèmes na yo tes problèmes à Kofi Olomide. Na quartier la terre bozaka une équipe A une équipe B. Parce que wenge nenge zalaka, wenge 4x4 ezala une équipe A, une équipe B. Ba faire bazala équipe B. Ya wenge 4x4 bazuya komata malembe tango ba eko sala wenge maison mère papa wemba eko ganga lobi petit poisson deviendra grand mokuto ba wangila au répondre d'une manière salité au pesi soni nankele makasi yekola ko étudier au monike au sali chaque sortie médiatique na yo ezalaka na ba gaffe nalandaka nyonso sortie médiatique nyonso ya mokonzi bangi les alaka na gaffe so nalandi ete na koyeba buzo banene nini aye na esprit a distrait Adidas Arena le 20 avril 2024 oyo akoki yango te te vise si nazwaki vise bimi déjà vise uti kobima te oteli clip a visa te oh
Hôtel clip visa te. Mon côté et bien loko ni ba beba na demer. Pour demer e ko bimisa salité na miso abatu. Demer félicitations les kinangai. Margot ça no loko moi qui zengi demer mais. Wa ba bekindo kinaoka. Ah. Nanu na envoûté batu te ce n'est que le début. Le loken azawat. Je suis à Panza analyse. Ndeko na ngai mon frère. Katalai. Mon compte ba wangi la place au Vandi. Ou bien tia Bible au sauté yango. Soki yo pesanga mbongo tenga na fingela ka ofere. Mon compte ba wangi la sauté Bible, Bible zolo ba chaque chose à son temps. Mutu abomina munduki yepa okufa na munduki. Omoni batu oyo tindaka bango ba finga fere. Omonde lele ba lukeli yo. Yo kanisa ki 54 visées à protection ya makasi. Bango ba otikala kana attitude ya ko fingela ka ofere. Lelo manikaza wapi? Opanzi. Na panzi. Keni pia naza wapi? Na panzi. Demera za wapi? Na panzi. Migenye maza wapi? Na panzi. Ozomo na lirango. Mon frère, nano sali be mission tena capacité vipi bazo zeluya ko sali mission mon konta ba wangila. E bonga na sala ya salité wana. Te o sala ya salité na te mais o sala ka émission na ba gaf na kati. Ye pa na gaf de kati. Ote, yé mutabando loba. Ah ngana yo. Wala kuna. Momo ba gafa mikele kapo ani po cameraman esa filmer. Te mena longola na montage. Ayo longolaka. Ah oui, mais kuna batika nyonso eleka. Bango nyonso, ouais. Tala be mission ngala sala ba papa wemba ba kofolo etika ba monument. Nga sala petite, nga za journaliste professionnel, nga za ba youtubeuse te. Biso tozo kende. Biso tozo kende Adidas Arena. Mais awa pena Kinshasa Mosali ya Nzambe abongiseli biso programme moko spécial. Le 27 juillet. Oh, oui, pe programme. Le 27 juillet. Le 26 mai, Zénith. Ah. Ezala ki ona mututo mo. Olandela nga makasi. Le 27 juillet 2024. Programme où est confirmé dans le stade de Martyrs yango wana. Ba programme où etika les a rejeté. Mwana wa Kabulu. Kabulu. Mwana wa Kabulu aboyi ba biloko wana ya ba loge. Le 27 juillet, l'homme de Dieu, Mosali Nzambe, pasteur Mike Kalambai, ngai baloyembo na yo e kangola ngai sala ngai na koma Nzambe na kangolama. Nde na bengi ba chrétien nyonso ba balangwa liloba Nzambe. Bana changu ozana nsele maluku kimbantie kenjili kobosa na te. Masina rendez-vous eza moko. Le 27 juillet 2024 oyo kobosa na te. Biso pe ba tozo kende Adidas Gola Adidas Arena. Tokutana na epe kuna po le 26 mai. Ouais. Zénith de Paris. Boya ko vivre Mosali na Nzambe. Et puis tant tozuya ba concert à pasteur Mike Kalambai, toya na attitude de prière pour na ba problème o tozana ngo. Maman, ozana problème mabota. Ozana problème financier, ozana problème musala. Ngana yebi pasteur Mike Kalambai bien. Ba tunsu ba kasazolo ba boye yesu po ali été. À part Kolia et Zamabete. Effectivement, na lié. Oui, mais Mosala Nzambe. Te tika na sisa no makama Mosala Nzambe. Kata parti de l'équipe. Le 27 juillet, Togobanda Tchangu Makolo na attitude de prière, Nanzete, Mangengenge, Ezo quitte la biso, le 27 juillet na Katia Martyr. Boya et Belé, chrétien, il y a toutes les religions. Ah, maman, où est-ce que tu es? Est-ce que tu es? Non, ça a déjà coulé, mais c'est un ayambangu après na zongi. Bon, pasteur Mike Kalambai, biso de tozabo tozo na biso ba visa ba 5 ans, ba 10 ans, ba 15 ans. Yo moko ba no futela nga ba billet, ya ba mouvement on na ba na kosala, na ye stade de Martyrs na Silisi na Kembangu le 20 avril na Keming Adidas Arena. OK. Merci beaucoup, Nzambe tata pambola biso. Nani bako kwesela likambu, nani bako kwesela likambu te. Ko kwesela to ko kosela. Ko kosela, et ça peut ka ko kwesela. Ah OK. Très bien. Bravo.
Koko c'est la moto likambo ye a salite. Ozalinde mobomi ye. Te, ezanzembo ya satana te, ezanzembo ya mokili. O ezola kisa. Kesi oyo tuni nzembo peseni. Eye e accompagner yango. Trouble moko ekoti na minute ona mboka. On a ko papolela ngo penza batu bibie surtout na église. Na ko bete bato lolengo na papolo na nyati yo, na kwesi yo, okota to hôpital. Eh baleka oki. Na boya. Mama kapage. Okanisa bile. Eza na ba mabe mingi to sala na mokili. Ezo senga protection. Mukolo ko tika ko protéger yango mukolo pe ko reverser. Makasi oyo sololi na raisonna ki o makasi. Wa mwana mukie oyambi be inconscient na thème oyo. Ke o sololi pena. Mabe. Ba mesana kanango te. Si. Nzamba za na bolingo moko atikaka pe mutu awumela na mabe na ye. Mais yebaka excès de ko wumela. Bible zoloba chaque chose à son temps. Si. Landa bien. Non landa. Na l'état na biso. Omoni l'état na nzambe. Ba travailler ka ndenge moko. OK. Mais punition nzambe. Ezalaka nango te fo batu ba vanda. OK. Mais punition l'état. Fo batu ba vanda. Po ba katela yo etumbu. Kasi soki l'état na nazwi yo te banga nanu déjà punition ya nzambe. Amen. Si. Batu o bazo sala mabe lelo makasi koleka. Eza ba grand homme de mon pays. Ouais. Parce que Bible zoloba l'argent répond à tout. Ndoko mona batu a mbongo lelo na mboka oyo. Azobi mana mwana 15 ans, il y a 14 ans, il y a 13 ans, l'argent de protection na ye. Famille ninge loba bozwa 50 000. Banoko azoba batata azoba balobi banda to bota mana to mona monta oyo te. Baba ni ko protéger bêtise. Yo pe muto bazo protéger lo bêtise. Zala prudent. Mumela na ko protéger yango. Mukolo tika. Mukolo mona makamu na yo. Si. Awa tika kia moni makamu na yete. Mwana ntuka leki na TVT. Yo sani. Ke batemo yo yaka nango te. Changer thème. Yo ye na thème. Okomi ko bango komi ko isanga su changer thème. To sala to longwa wa. Na komi ko yoka elonge komi nga solanye. Environnement. Environnement. Hôtel de ville. Environnement na yo. Hôtel de ville. Na koka mboko te. Attends. Fourmi Europe na valeur ko les congolais. Na yitsa ko vérité maman. On demande. Ba kufa na bonga papa babu eloko pe yate. Likamu na biso na Congo ezalaka moto au début. Comme na katikati. Mama tika. Ba tebele baloba ba otongela ba pied tomba le kenda wapi. Ya shaka ti lelo aza wapi. Likambo ya shaka nza. Ngako pauvre. Na okunda endenge nini? Shaka ma. Toleki. Mama kapashi. Batu ba yebi kokosela batu makambo bazali. Ebele. Ndeto zabwe batu balingela biso ebi. Na likambo ezo. Un jour na kenda ko funda mutu. Magistrat so tunanga mutu oyo ye ko funda za na ba bien nini? Okosi. Tike loko na zo micro. Na otele manakei Alibo sa cop. Te to sala copy te. Ayeba kaka po ayeba ninga go finela ye. Koma bongo Omoni mboka oyo naza mutu moko boye na vandika bwengobila tini bobenga yaya to solola. Abani ko tunanga ba question piège. Tata mokonza vandika bwe loko ko sala journée wana ezate. Bobengela nga lité ya kanda ya. Lité ya vanda. Si. Ngana leka mingi na boulevard non na kota kati te. Yo muto yebi kati ezo leka ndenge nini? Négligence. Osololi pe. Nazo rappeler loko ba konzi à tout moment.
obandi kotuna nga beglise eza koevolue ndenge nini nakoyebiso papa fara bazo beta na makofi bapolisier baza koevolue ndenge nini nakoexplike te ozoko te nalobi makambo ateni te naoloba kobotola batelefone ekei bapermis confuso mituka komema naza na information ya changu epuis ne naza basheri baza koevolue ndenge nini babaru eza pembeni na bino ese bozolala pongi to bozolala te makambo ezokende ndenge nini te tapage église ya Congo tapage nde yango wana siko tokoyebana tala tata mokonzi ya mboka na mitunake mpo obengisa nga na biro funa koma député eske na vi na yo kobengisa mutu mo te oyo bato bamona lokwa aza ntina te aya otekeli ate information nde bato bateka loyembo lite ya 50 000 yango otekela ngai information osololi osamayele cimetière ya siforko eza koevolue ndenge esika bazokunda peuple na yo meme okomaka te fozala na info kinkolo eza koevolue ndenge nini yo moto akende kokunda mama kulutu tunanga nyonso kotunanga chef de l'état na koyebisa yo po eza na bato mosusu akomi pembe na mokonzi papa ozosala kitoko papa ozosala kitoko wana papa azoseka ye alobi amoni mbongo te bakonzi mpe bayebaka ye moko mpena chef de l'état abi te oyo lokoswa mbongo bilobela oyo mpo amoni aobima maboko pamba te me bakonzi baza na mposa bato lokola biso tout akumbanga un coup une flamme frappe na le frappe na retour oyebisika mpena liteya komanke ngai te makambo na biso mpe kobimisa na tv te okoka wapi te natika partout ezobima lokwa nde nayeli batolo te oloba bien te na oloba esu bien te tosisa mpe obi okomikisa farata sanzete ndeko na ngai tosisa bakosela yo zemi olobe nani akokosela te nani bakokosela likambo ene bakokosela te nani oyo okosela zemi yo moto ateme te yango ozomona na Kinshasa bana ebele baobotama bakokana elongi na ngai mwanu elongi ya dadi okenda kokosela mutu mosusu yelanga mwana na nga mokolo zemi mama nde na boye na okosa otelo na oyiso vérité naza na mwana na Angleterre me bakosela mutu mosusu esolo nzambe bafille nde balinga jana makasi okosa mpo na nini me lelo akomi na posa na récupérer mwana na nga po bamoma nazalaki vilain sikoyo asanti ke kibogare mosu eyaka so moto aokola changement mafuta parfum mutuka malili na kati ebandi marteau te tatatata oyo dikosi wana nani vio wapi oloba oyo oloba nani vio wapi somono bandeko na ngai Congo bande ezala Congo première matière na biso to première richesse na biso eza kokosela bato makambo kokosela bato makambo boye mpo na nini babingana onde bafuyaka penza obandozwa minya tala ndenge bakosela mama Olive Lembe Kabila makambo tala ndenge bazokosela bakonzi ya mboka makambo tika kokosela bato ngai combien de fois bakoseli nga na yo babetaka babimaka wana bilokalité ya tika missionalité evada kimia mama loba pena vérité bayimboka bazotalo esesi na meka mungwa jamais alobaki na 2025 na komeka bo patiente nakoyaka na télévision koyebisa bino ke bandeko na ngai esi na uti komeka wana obomeloko te ndeko na ngai mama Kapashi namoni lelo
ochenga teme na retard makasi déjà sina yoki nzala na fatigue biloko nyonso nzoto kati elembi ngai chance hein ekoyaka pete soki ndeko na ngai tokata oyebi mama Kapashi te nana makambo ebela koloba na mboko oyo mais naloba bien te nayebi Congo Papa Mobutu ando mama Kapashi abenga mo batne mo lokwa babino mutu nyonso abundelaka Congo soki nana bima libanda mboka te asaka inconscient abundela Congo bien te po bundela Congo bien tambola nde biso totambola tuna ta Israeli mutombo akomaka na kanda soka bimi libanda mboka tango tobimaka omi tuna yango bato batravaillaka na Congo baba demo baba nzete to mitu esala Congolais nyonso majorité azwaka poste na Congo azalaka pauvre soka azwi akomi siko koluka ndenge nini ya kochange statut ya vie na ye na famille na ye nde omonaka babosanaka biso avant. Faut faire très attention. Pouvoir babola baleki ebele. Baye basutu keli ba jeep biloko ndenge na ndenge akosunga yote. Et puis na Congo, oyebi Congo ebongana momani. Soki fino ebongi baka Congo nde bongi pona yo. Bato bazu ba poste Congo nde bongi pona bango. Alaka yote ke tozo bongisa kalate. Ngane naza boye bakoko na biso bayebisaka batata na biso bango nde bakomona esengo ya Congo. Tata na nga pa ye koya ayebisi nga lobi ete mwana na ngai yo muto komona esengo ya Congo. Ngasi ko tangu na boti na se réserver na bibana. Ezaka tantôt plutôt comme ci comme ça. Toke na nga bongo. Soki tata na azo yebiso ke mwana na ngai yo muto komona esengo ya Congo yebise papa ngana za oya Bible comme les aranen oya lingaka ava ndima fa mona mutu mona Bible wana benga nani Samso ezane Paul Pierre tebo ngalo na peli nzanza Pierre Petelo Thomas oyebi mutalobi Thomas na oyebi mutalobi Thomas na ko comprendre que même liboma ko peut se vexer Bible liboma ne mutebi singa Thomas e boko yo boko ngana Thomas toloba na te on pasteur te atamande c'est la fois pesante apesanga mena sundola yango yo penze Thomas na Congo ba Congolais bokoma ba Thomas mutu akosa yo te kendima lukuta omoni Congo eza na bato ebele asa na tata na mama me azofe lokolo orphelin na ba orphelin na bato baza ba orphelin te tokoma biso nyonso ndenge moko ana tata na mama me so otali ninga otambola moi mpona okoluka mbongo alesa lisuna nga na kamwaka yo tata obotinga oza pauvre mais okomi kozela susu mwana pauvre abanda esu kosunga yo kufa na yo kende tanana ba vérité musomi na loba te na obunga te na bimisele omoka muki etikali ngai ndeko nanga mwasi oyo tolobi ekoki tosuka wana Kapage TV.